Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Malouk met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Bonjour. Mbote mingi na bien site ba ebolinga ka maman Eliane Nit. Na pesi ba mbote ba ebwe abarezel nous moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boli ba dekonanga kimi ezali. De mon côté ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nza mama wazo ba telebiso kimi ezali ne na ba toujours ke kolala kolamka eza habitude te. Tant nza ba pesi biso pe mabo moite bana kokumisa nzambe ko pesa nzambe merci. Pourquoi? Parce que ba o batiki biso to leki ba mona eloko moko te eza kaka ngolu o nzamba sali biso. A sepeli kaka apesa biso pe mabo moite ndenge na to sola boy. Ba musu bazana ba hôpitaux. Ba musu bazana ba hôpitaux bazo bela ba maladie ndenge na ndenge. Ba musu pe bana ba prison bakangami par défaut. Mais le corps la biso toza boy na liberté boy en bonne santé to kumisa nzambe to pesa nzambe merci. Mais ce qui peut toza ko sambela to pesa pe nzamba kanisa bazana ba prison akanisa pe bazana ba hôpitaux parce que Bible lobi na biso prier les uns pour eux les autres. Voilà, merci mingi na biso to ba bolinga maman Elia Nitu obo sepela kana maman Elia Nitu oyo boyo kaka maman Elia Nitu soki aza koloba maman Elia Nitu ko vanda boza koloba boaki litama boloko maman Denise tena boki litama boloko maman Denise maman na vandi boki litama boloko maman Denise bitete kana vanda na sani ni na yoka maman Elia Nitu sengo mingi na bino surtout ba obo partager ba émission. Merci pe na ba nouveau abonné ba obo koti sika na kati ya chaîne biso Elia Nitu TV. Yo mutokoti sika na kosenga pe na yo o partager pe ba émission na bande ko mususu o ba yebi chaîne na biso te ba ko kape ko yeba chaîne na biso ndenge yo découvrir ngo offert découvrir pe batu mususu ba yeba chaîne na biso na Elia Nitu TV to lobelaka de tout et de rien to loba makambo ebele du vrai du vécu du quotidien ya monde to sola na kati ya Elia Nitu TV to za na ba émission culinaire to sa ba émission ya ndenge na ndenge. Ndenge to vandi bote yo ko solola na kanisi biso so to yebi ke il y a même pas 2 semaines, hein, ça fait à peu près 10 jours depuis qu'on a biso maman Blanche Odia Kandolo tuna cette qui biso père à son âme. Tout ça continue toujours autant à communiquer parce que 40 jours pe nane ko quitter. Le quoi 40 jours nane ko quitter boyebi comme on est kotanga makaka. Pourquoi comme on est kotanga ma comme on est kotanga ma parce que ceux qui karaba tangi komba passer à Marcelo tuna simbala moko maman Blanche bazaki collé bazaki monsieur et madame. Kombo na epe ezoko tambala moko o to kosolola lelo te to vandi boyenga na bino ba émission ba ote kotala o botala ki pa na nga na chaîne ngai à part na chaîne nga botel pe ba émission de gauche à droite na ba chaîne mususu na ebisi bino ke bino ba botala ka biso bozana ndenge bo conservera ba émission to salaka ndenge to za boye apoza va ko sa ba émission batu ba benginga ya ndenge na ndenge batu ba benginga ya ndenge na ndenge mutu na mutu ana o ayi makanisi mutu na mutu azana ndenge na ye o aza kozola émission mutu na ye bisibino téléphone soki pasukaka ko nde pasuki oya benga aloba boy oya benga aloba oya benga mutu mutazo benga azoba na ndenge oya moneli. Alors ceux qui na zongi pour na koya kosala émission lelo po bato bengai bato bazolinga bazotalisanga ke pasteur Marcelo eza pona yende madame eza pona yende a peur de maman Blanche.
ngabi ah c'est comment? Oui mama nitu. Fungola misu. Yuzo ngo fungola misu te pona nini? Fungola misu. Eza pasteur Marcelo Yemoko. Baba ni kotina nga ba vidéo. Ba vidéo yonto barake. Les paroles s'envolent mais lelo ba parole kinda soute pona nini pona ba YouTube. Batina lingai ba vidéo est-ce que pasteur bande ko lobake? Moi si soko boti otiki libumu munene ozala mobali omitikela libumu munene ikasi mobali osepela libumu wana bokende koluka ba mama so moni ko boti boluka ba mama o bana bwanya balakisa bino ndenge nini ya kokanga mabumu. Donc parti wana nazwi ba video wana ata na 50 personnes galérer ligne pasuka galérer tondi nde kotonda galérer ligne pasuka na même vidéo wana ba mususu ba ebisinga mama nitu ndenge ni pasteur akiko kuna mama Blanche mbangu aena ebembe mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi akundi. Pourquoi? Raison na ye ya kokunda mama Blanche mbangu ezalaki nini? Yozo mona te azo cacher quelque chose. Azana eloko azo bomba. Azana likambo azo bomba. Yango wana ake kokunda mama Blanche mbangu. Mama nitu omoni te pasteur nenga lobaki. Toujours pasteur Marcelo nde tozo lobela awa. Omoni pasteur Marcelo nenga lobaki te. Ndenge na zawa soki na vandi Blanche avanda toujours na gauche na nga na vandi na droite omona na ozo atasi na ye nazo lipa na ye nazo tumbola ye sikoyo soko aza lisusu te bilamba na ye na bando tumbola su nani so na tali babilamba na ye na placard. Mibali oyo bakufelaka basi basalaka ndenge nini bavivaka ndenge nini soki Blanche asa sauté na kosuka wapi ngai Marcelo tunasi. Mama nitu soko tali makamwana nyonso ozo mona ki pasteur ayebi liwa ya mwasi na ye. Et puis lisusu ye moko akena mwasi na ye yo salaki émission nga na salaki émission awa tant to bandaki tant babiki tant bato bazolo bake mama Blanche akende kosala chirurgie akende okatsa maboko tope libumu tope matoi to zolo je sais pas parce que ba propos na ngai te nga na lobi nga bi ah est-ce que mutu akoki kokende kosala ba opération ya ndenge wana amema libota de mobimba amema na bana na bébé na ya 2 ans amema ye pendant qu'il y a l'opération. Hey maman Eliane yo monite la rose hein? Oui jeune fille na biso moko la rose chaud yo moni la rose chote akendaki ye pe kosala opération akendaki na mobali na ye na bana na ye ndenge ni yozo douter que maman Blanche akende kosala opération te. La rose akendaki na mobali na ye na bana na ye kende na chaîne otala alakisi nyonso ndenge bakati libumu ndenge akomi mama Blanche azalaki kutu kosala salango zakini bala liboso te mbalo yo kaka nzambe abimisi bango kaka na poasa yango wana mama Blanche akofi ngabi bandeko nakanisaki ba émission oyo esili mzoka esili nanu te na bibali oh mama nitu esili nanu te 40 jours nene kokipe te esili nanu te makambo esili nanu te il faut tout monde clair. Il faut pasteur Marcelo aya ko expliquer na peuple congolais liwa ya mwasi na ye ezalaki ndenge nini ngabi malobaki yango na stade kuna ke ezalaki une petite intervention abi pourquoi lobite intervention ezalaki ya nini il fallait qu'il préciser il fallait qu'il loba ya ko kata nka bongo te il faut ayebake bazaki ba célèbre baki couple moko to le banti ya ba star parce que ninga bande ko change la mwasi na ye
Ninga bandeki ko adorer mwasi na ye. Abande ko adorer tozo mona mokili mo maninga za ko adorer mwasi na ye partout à kokende. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec maman Blanche. Si ko yo maman Blanche aza sosote, ye il faut expliquer nabi oh oyebi ke nabi sinde kwana nabi tant oza ko employer mon il faut est obligatoire abi il faut expliquer biso. Aye biso opération ezaki ya nini. Pototika ekimia. Soko le bite biso peut continuer ka ko luka to yeba. Nabi bande ko na ngai. Bande ko na ngai. Liwa liponi moto te. Liwa eyaka pe lobaka te bande ko. Eza na mate ya moko pasteur Marcelo ateyaka lobi ke ye soki mutu akufi alingaka te nzoto ya mutu umela bokomi ko boza ko adorer nzoto ya mutu oyo aza suna bomo ete so mutu akufi mayamba kunda ye noki mutu akende kopema. Aloba pe lisusu boye soki mutu akufi yalingaka ne ba fleur te. Ba fleur na ba fleur za ba fleur moza artificielle eza pe bien te ba fleur wana pona salite na mboka. Ye aloba kiki malamu so mutu akufi gerbe de fleur moza na $20. Au lieu ko soma ba fleur wana malamu ko sengisa mbongo wana ko pesa bato ba kufeli e ko ka kosunga bango ata na ba dépense. Eza maloba na ye moko alobaka. Siko tango ya kufeli mwasi na ye. Il faut salela maloba o ya lobaka. Que ceux qui mutu akufi yazaka contre bato ba umisaka corps na morgue. Azala contre bato wana. Alingaka ke soki mutu akufi nzoto ezonga noki na mabele yango ka eloko asalela ki bande konanga ba musulman bazaka so okufi lelo na tongo na poko bakundi yo so okufi na poko na tongo bakundi bavandisaka corps te lelo biso tokomi kovandisa bakor 1 mois 2 mois chaque kongo asaki soki pe 6 mois ezaka mutu na mutu ndenge amonelaka makambo na ye. Ndeko musala binanga pourquoi yo zolinga komona te maman Eliane. Maman Nitu, yo zo mona te makambo ya pasteur eza clair te. Siko loko eza flou. Ngai tiko maman Nitu nasala nini. Soki makambo ngo eza flou. Bande ko bozo talanga. Bolingi nga nasala siko nini soki eza flou. Boyebi ke biso ba Congolais tolinga makambo aliwa te. Biso ba Congolais c'est que muta kufi il faut toluka bouc émissaire. Biso so muta kufi même ata muta kufi a mo bange personnel papa Lutumba ora kaka ote muta kufi na ba 80 ans 86 ans te azaki nenano ezaka famille muteleye ezaka makambo famille. Biso ba Congolais tolingaka te muta kufa. Nzoka liwa eza naturel. Liwa eza eloko yo nzambe asala. Po voiture kutu soki ozotambusa omona embrayage bandi ko beba oche première vitesse pour le kana deuxième et kimba mona troisième. Okomona ba quoi de distribution eza ko beba ozomona ke volant est bloqué et là qu'est-ce que mutuka e bandi ko lemba il faut bossa ba rechange ya ba pièce. Et le quoi biso batu soki mutu ozokola pe nzoto ezobela ozaki na tension te okomi na tension ozaya mutu mobela kana ba estomac te okomi na ba estomac mutu mona mutu musa a développer diabète okomi mutu ba traitement tant okomi koza ba traitement okomona lobi soki nzoto ko kisusu te nzoto elembaka mutu atikaka mokili mutu akei. C'est vrai tomoni vraiment été Maman Blanche tunasi kotika biso eza brisque bande ko bazaki na samedi asala ki fête vendredi ne balobi samedi a vol na ye ake Turquie mercredi bazako annoncer biso ki akufi ndenge balobi ki akufaki depuis lundi baye ko annoncer biso mercredi etikala ki pasteur atika ki mo temps na pa bongisa makambo po soko ye na corps eumela te bakunda. C'est vrai liwana ye ezo sala pasi azaki en forme, azaki en bonne santé. Tolobaka pe mutaza en bonne santé pour tozomona. Est-ce que ngani na zabo nena ebi santé nanga.
Moto ko akoyeba santé nanga so na eloko etungisanga mobali nanga à part mobali nanga moto akoyeba santé nanga azate na ndenga mokili soki nga moko na lobite nana koyeba ke maman tinenga azana obele estoma nana koyeba moto ayeba te mobali nanga ka moto koyeba pona lala kanela la mukakana ye tokoki ko mwana pe moto zo ba ki moto aza en bonne santé nzoka pas en bonne santé ana maladie mona kati na etungisaka ye mais moyen moto yeba ezate loba ngata papa wemba pe a son âme ke monene ya bato mibale te moke pe eza maladie te koluka koyeba moto akufi na nini eza na importance moko te soki moto akufi et l'important c'était kobanda koluka moto akufi na nini oh il faut toyeba il faut s'expliquer il faut ayebisa biso non aza obligé te ce n'est pas parce que baza ba personne publique que makambo nyonso faut bayaka koloba non baza obligé te aza na obligé te ya ko s'expliquer alobaki déjà une petite intervention et memi mwasi nanga na liwa bolingi boyoka lisusu nini koleka wana nini lisusu aza obligé te ana compte ko rendre na peuple te et pas oya kokoloba vérité ce qui est la vérité akoloba eza na famille ya mwasi na ye po mwasi babalaka ye kasi basombaka ye te mwasi soki mobali abali mwasi akoma na responsabilité ya mobali voilà pourquoi mwasi soki babali ye alongwaka na kombo ya famille na ye akomaka na kombo ya mobali na ye ata garder kombo ya famille mais ya mobali oza obligé soki babali en bonne et due forme kobala mwasi en bonne et due forme elakisi ke obali na famille obali na l'état obali na église ezaka kobala te mais ezaka bénédiction bapambola c'est tout moi ça porte à kombo ya mobali et puis il faut koyeba que natan to koma na problème ya neti ya ba décès ba fête oui mobali akokunda mwasi na ye na par ba décision na ye mwasi ba décision oui parce que mobali c'est qui est déjà mwasi tant mobali c'est mwasi na ye mwasi déjà alonga la responsabilité ya ba parents a komina responsabilité ya mobali na ye oui mobali mo ako décider ako solola na famille et famille ke bonga na décider na kuna mwasi na nga lundi o te biso tongo kunde jeudi non to kunde jeudi te to kunde lundi c'est ma femme famille peut recevoir côté pour mobali ça qui déjà eza bongo si mobali ça qui déjà bo sala nini bo se soumettre na o mobali à lobby il faut to yeba bandeko ceux qui muta bungisi être cher ceux qui muta kufeli azalaka na pasi o ayokaka oyo ya azoyoka siko pasteur Marcelo oyo azoyoka na bana na ye na famille ya mwasi ngai na bino tozoyoka ngo ndenge wana te mutu soko aza na pasi boza kobakisele pasi koloba mingi kosala lisusu mabe boza kotuka ye eza lisusu mabe bobakisa pasi douleur likolo ya malheur na kotia mwa video oyo nakasi video oyo soki totia yango ekosunga biso pour que tomeka moke kochanger langage tomeka kotika libota oyo na kimia nalobi to mpona biso nyonso malgré nga na odéranger libota teme toko kotika bango na kimia toyoka nanu voice oyo. Pendant que tu souffres, au lieu que les gens te consolent, ils te donnent des noms qui te blessent. C'est ça l'homme. Pendant que tu es dans le trou, il t'enfonce davantage. Pendant que Job pleure la mort de ses enfants et la perte de sa santé, la perte de ses richesses, les gens disent tu as péché. C'est ça le monde, mes frères. Car dans ce monde, les gens qui vont de malheur en malheur, surtout en Afrique, on dit qu'ils sont sorciers, qu'ils sont maudits. Non, je ne suis pas maudit, je ne suis pas sorcier, j'ai seulement des problèmes. Voilà. Nakanisi boyoki azaka kana ba problème. Aza na pasi. Aza vraiment na pasi. Akufeli mama ya bana na ye.
Moi c'est oyo mo bande ki ko adore boyebi. Tu auras le sous-souhait, ta monsieur ça ma ouais. C'est pourquoi il y a des tempêtes qui frappent ma vie. Mais ce n'est pas que je suis maudit. J'ai une grande destinée, j'ai une grande destinée, j'ai une grande destinée, j'ai une grande destinée. Les hommes disent que le vent frappe les arbres qui sont grands. Et cette femme, lorsqu'elle a perdu son mari, elle s'est dit, Dieu va me garder mon fils. Et peut-être que ce fils ressemblait à son mari. Et chaque fois qu'elle regardait son fils, elle était consolée. Il avait le visage de son mari. Et elle pouvait revoir son mari au travers de son fils. Mais un jour, l'enfant tombe malade. Elle dit non, il ne peut pas mourir. La maladie dure. Elle dit non, Dieu ne va pas permettre cela. Et l'enfant meurt. Malheur sur malheur. Problème sur problème. Certains sont ici, mes frères, vous les avez vus chanter, danser. Si vous racontez leur vie, une vie invivable, c'est comme le feu dans lequel Abnego, Meshach et Shadrach ont été jetés. Eux, ils survivent dans ce feu. Toi, on te jette dedans, tu meurs. Il y a des gens ici, si tu partages sa vie, tu vas mourir le même jour. Il y a des gens ici, si tu partages sa vie pendant un mois, tu vas attraper la folie. Mais lui, il est dedans, il ne meurt pas. Tu es un champion, hein? Tu es un champion. Mon frère, tu es un champion. Avec la vie que tu as, tu viens tous les jours à l'église. Tu chantes, tu danses, tu rentres à pied. Des fois, tu ne... Bon. On est qui mouké. Ochila bino pona kolobake bandeko. Harcèlement, eza malamu te. Faut retirer harcèlement. Likambu ce que c'est kwei mort d'homme. Likambu ya muntu oya kufi bandeko nanga. Pasi oyo azanango. Pasi o pasteur Marcelo azanango. Ka ndenge boyoki alobaki ke na bo ya kolobaki manitu. Ozo par na ye, eze kamba par tel kamba bomoto ka lezo sala. Kozaka na bon sens. Ce que ezalaki ke o pasteur Marcelo azoli mama Blanche Mbanda. Ah, anga ke okama kamne. Mais o ezali kambu ya mort d'homme. Ezali kambu mwasi ya vie na ye. Likambu ya mwasi ya vie na ye, mwasi oyo alingaki na âge ya 15 ans. Eh, pasteur Marcelo, baki ke pasteur Marcelo, yo baye papa mbaze exemplaire te. A BBC génération. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Papa m'a balinga maman mazon na 15 ans. Yo pour maman Blanche 15 ans. Donc bon ndenge moko. Pasteur Marcelo.
Pasteur Marcelo alobeke papa Wemba bebisa génération kaza exemplaire te. Papa Wemba alingaka maman Amazon akana 15 ans. Makambo ebandaka la Ojibe alingi mwana tukana na 14 ans. Mais c'est depuis la nuit des temps. C'est depuis Yasikezate. Papa Wemba alingaka maman Amazon aki na 15 ans. Pasteur Marcelo alingaki maman Blanche aki na 15 ans. Donc les oiseaux de la même. Musapio so chebo. Oh pesa nini? Yezongela yo. Chemu ningabu. Yo. Nzo oh pesa nini? Yezonga koto. Oui. 15 ans. Maman Mazana bandaki na papa Wemba 15 ans. Maman Blanche bandi pe na pasteur Marcelo 15 ans. Papa pasteur Marcelo ana pasi talaka moi si bobanda depuis na âge à 15 ans. 15 ans. Moi c'est tikio. Ulamuki na buto tali place bandako la azate ndenge ye moko alobaki ke bilamba na Yesu ki nazotala na mesana kotumbole na kotumbola lisusu nani. Alors bandeko bochama ina 20 harcèlement eza malamu te, moral na ye déjà eza bien te, ndenga za wana ana pasi kotuka ende mo alobi boye. Des noms qui te blessent. C'est ça l'homme. Pendant que tu es dans le trou, il t'enfonce davantage. Pendant que Job pleure la mort de ses enfants et la perte de sa santé, la perte de ses richesses, les gens disent tu as péché. C'est ça le monde, mes frères. Car dans ce monde, les gens qui vont de malheur en malheur, surtout en Afrique, on dit qu'ils sont sorciers, qu'ils sont maudits. Non, je ne suis pas maudit, je ne suis pas sorcier, j'ai seulement des problèmes. J'ai seulement des combats. J'ai des épreuves. J'ai une grande destinée. C'est pourquoi il y a des tempêtes qui frappent ma vie. Mais ce n'est pas que je suis maudit. J'ai une grande destinée. Voilà, bandeko oyo bobengaki nga mingi pona kotalisa ngai o mwasi akufi ye mutasali boye eza pona ye na ngai naloba pe boye eza na basi mosusu bakenda ke hôpital po akende kobota akira kobota basale césarienne akufi babimisi ye mwana omona mwasi akufi mwasi akei mosusu mwasi akende kobota na ye na mwana bakei dans liwa eza kaka pona chirurgie esthétique te batu mosusu bazaka za munene médecin lobi ke yo pour survivre pose la bien il faut basala yo bacha yo anon il faut basala au sleeve il faut basala au bypass loko belaka batension mingi bo faut konda kokonda na loko kokonda bote il faut to sala opération ba Beyoncé basala opération combien de fois est-ce que bakufa te ba Rihanna basala opération bakufa raté eza kaka mutu na mutu azana mokolo ya liwa na ye mutu na mutu azana mokolo nzamba tsaka na calendrier ke mokolo bo mutu akokende et puis na ba pasteur onyo soko tout atolo ne bazana o ndenge zawa tozo sambela te mutu akola musa mutu azate pasteur mo akosekusa mutu azate mais pasteur Marcelo amekaki abi je priais comme je n'ai jamais prié moi ça la mukakita miracle à domaine en Zambie. Moi, c'est dans la Mukakita. Assemblée la Kabi, je priais pendant des heures et des heures, comme je n'ai jamais prié. Moi, c'est la Mukakita. Miracle dans le domaine en Zambie, qui m'a dit Jésus-Christ. Aïe, na tombe, si Lazare sort, Lazare a abîmé. Maintenant, mon collègue, oh, te, so mutakufi, to tika kamutapi manaki, mais mutakola musa mutazate. Ata bato bazako na kufaki o na kendaki balaki singanzela moboy na moni mari misamu koto na moni yare moloto luvunu lokuta mutu musa za kotika koma boyo tato koto na sa anesthésie ce que tout le monde a makambo kene ka basa l'opération na sa anesthésie au moins ni au moins le rotin o la pour surtout ka osani ni o la muki data bato na kufaki na kendaki bible lobi nzamba lobi mutu moko ta ko mona nga et puis à vivre mutu te
ata bango kande baza oh Dieu m'a dit mingi ana peka lokuta ezaka tango nyoso teke nzambe oui nzamba lobaka mais ezalaka tout le temps oh Dieu m'a dit ceci nzamba ebisinga bo oh nzamba bonne église nzamba lobelaka pasteur alobelaka ma pasteur bo bandimi nzamba ko lobela bandimi te makambo nyoso to ezaya kondima te nyoso ezana ngoya kondima te bandeko oh bato bozela na bondela botika na bonde muta kola mukaza te nzamba saka miracle wana na tango wana oui Dieu est capable de recevoir ba miracle na mikola lelo otoza tellement na masumu ebele makamwa na ezate yangola so muta kufi to tika muto apema na ye na kimia liwa eza pona mutu nyoso liwa eza nzela ya mutu nyoso muta kotika la libanga azate to banda ko accepter que liwa eza la biso ba congolais tulonga ko accepter liwa ti omona penza mutu akufeli mama ana 80 ans o mama zelaki nano yaka famille ka mutu baleye biso akonte tozaka ka baleye liwa mutu akutana kanango partout ezala mutu musa betika libako akufi mususu alali alamuki te mususu babengaka nga liwa moko mutu azolia pendant ka olia ka bo crise cardiaque acheka lutu akitisi bo crise akufi sur place na mesa place abanda kolia liwe zanzela ya mutu nyonso to accepter yango to sandeni so to accepter liwa te to accepter eza facilité mais to za pe na choix te photo ndima te bake to yaka na mokili to botami soki nzamba sali ngolo vivre ozongisi molimo kei to lobika nzambe merci nde bible bina biseke na circonstance nyonso to sani to kumisa nzambe to tika ko bamba pasteur mabanga to bamba na biso mabanga te ye aza mosali nzambe te muumbo nzambe esclave de Dieu ye moko na nzambe na ye moko na conscience na ye po epai mwasi azongisaki molimo ye mutu azalaki wana ye mutu ayebi vérité yebi kaka motema ne po mutu akoza conscience na ye aza te to tika kotatabana koluka akufi na nini akufi ata soko toyebi akufi ekosala nini po akozonga te asakei molimo na ye epema na kimia molimo epema na kimia pasteur bakoti pe bandi o ndenge akufi wana eba peseke biloko mabe aleki congolais eza facilité hein ya facilité congolais mboka elengi ya facilité to ibaka kondima makambo mosusu ekomeli biso to ndima kango ba via kubamba bato mabanga o nde to tika mutu soko aza na pasi kobakisele pasi te mutu soko aza na pasi luka okajole ye azwa mwa esengo mutu alongolaka mutu pasi na motema ya mambo aliwa aza te ezaka nzambe nde akonsolaka kaka nzambe nda konsolaka mitema oyo ezokisami mutu mokili akoka te mutu mokili eza kaka nzambe apeso makasi tosambela na bato nyonso bobengaki nga botindeli nga bavideo nga na kochange langage te parce que nde na biso bino certificat médical eza na maboko ya pasteur eza na maboko ya mutu mosusu te e surtout nga natengi yango te naza mpe na posa nango te posa mpe akotanga yango te mpo eza likambo na nga te toyeba korespecte bato tozala na langage facile te mpona kofinga to mpona kodeborde na bapropos na biso eza malamu te do totika nalobi boye ntina 40 jours ekoki te toyebi ke papa mba totanga komona 6 ans soki 7 ans banda akenda mutu aza ya koyebana likambo kobima komona otanga makaka o bato babengi bile baotraite ka passer de sorcier aza sorcier ndenge nini akendeki na mwasi eboye bandeko kimia na nzambe ezala na biso nyonso tu kimia na nzambe ezala na biso tobakisa susu douleur likolo ya malheur te oyo esekwei nde tobana lingalaki mai soki esesopani moye tozongisa ngo so na kati ya bidon ezalaka te oyo akokomprendre message na nga ekozala malamu to asekidila matondo accente merci thank you que Dieu vous bénisse Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzamba nibeshineli bana betu bonne journée bokamata ba bisous bye bye